Moi, on a le lobby, Kalamingi était Moutakala président de Maman Denise. De Bazan en haut déjà. Kalamingi était au cas où on a sextape et Maman Denise et Zobimana est président de la République. Parce que Bazan trop léger, maman. De Rolanga il est Yugo on dit maqué. Maman wana soba na moko ya tina te na poto basa ba tiktoker ba tiktokers après ça bango ba 10 000 ba 8 000 kwa finga kabato ole basala ke mboke ke liboso metala place ya zali oke lo bana président ke mukongone kufa tola la kambetu moko suna président kuta koma olala na mbetu ne mususu banda basala yeni ni hernie discale wana président koma futi asala ka solo ko to moni même démarche na ye makole komo ke mupandi eza sous équilibre. Qu'est-ce que nous les Congolais on a à voir avec intimité à président de la République soi-disant? Mon président au monde est-ce que ba meyi bango bato baza mayele ba lingi bango te bozolo bana bango vérité ba lingi te bango ba linga bato yo ba osa mama Sandra Mudimbi bimisa makamona nyo zona ne bimite Maman Denise Nakero ba lobi na ye mère de fois mais ayoko kana été do bango baza ba jara bato moko ba yiki ba okende ba bebisa na bango or ba ata bokei l'image au éternel on parlera toujours de vous que l'autre moment c'est muto solo moment c'est pas naé respect hein maman bobi ya dawa tout le monde la respecte même maman olifo na to fuita boyete mais oyo to lembi légèreté ya boye bon toujours comparer maman déjà azaki déjà mutalo yenge na ba Londres kuna ayeko sansa po makamo bande ko bima on ne va changer ta physique de porte bazala ba ka wana donc c'est déjà quoi biloko balia ka yango wana alors to kena ngwa ba nommé les qui n'ont fils Mukoko wana non pas par compétence mais ba nommé par la reconnaissance ça existe donc ba nommé était pour aza soi-disant mutamayele ou ba nommé pote ba nommé par la reconnaissance de son lutte fils Mukoko place aux alibas 4 batim de la aux en approbation ba diaspora surtout ba sportif ebele to sepeli popisi to dako lobango bozotika mwana ya kufa bo ndenge nini liti ya fils Mukoko bato nyoso bana Félix lelo bato ba Kabila babundisa tata ya Félix makasi na ye moko Félix na ba vie na yenyo surtout mais imagine toi bato bazo misa mutakala ya Félix na ya maman président après ça ba moko ba 450 000 mais fils. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nine,
na balobele lo banda kunati Oh. omoni ntango olekaki kuna na omoni ntango okati si omoni bamama moko bazobelela na bandeko baya bakanisa suki nde biso mpe bato ya baagence nde tokoma kobelela na chateau rouge nde namoni na carton elingi eloba ozotinda na mboka te ozotinda na mboka ko yango so moye ezali opesanga comme ça natindi lelo na mboka oza na agence agence ya eza nini me nga nazokende agence mpo natika biloko na nga mpo na confiance agence papa so natindi yango ekomi te bloke nga na bloke na telefone me wana tobunga niti eloko nyonso nasaki kokoma mpo tokutani na nzela natelemaka kaka yo telemaka kaka natelemaka kaka oh non ere nyonso oya omona nga boye te nga naza na motu natindaka global express epai ya Patrick Malwavengi baoba assurance libéré biko papa naliesa bana na musala papa na musala muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement. Malwavengi ye global express awa assurance libéré Pourquoi papa awa ezande nini awa ezali tozotinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza mpe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na bacontener livré directement na Kinshasa totindaka mpe bacarton tokosencharge na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na yo na Kinshasa ndenge barécupéraka carton ke na Angola tozali na Palanca toza na Mabor toza na Ojaenda na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville Global Express li akomi na Chine na Turquie na Afrique du Sud ba biro na biso eza wana oyo place bato bazwaka biloko ekomela omoni nini ozongi maboko pamba ti kasi mpo natiki yango na Global Express otindi natindi ko ndeko toloba boye bazobenga nga bazwi deja vitesse oyo wapi oh papa ozali bacontact nango te ya agence yango nazali bacontact nango 25 rue Léon Château Rouge chez Patrick Malwavengi eyataka te Pal PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko Kisal FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Très chers internautes, merci de rester fidèles sur votre chaîne Image Prod Télévision. Grande est ma joie et légitime et ma fierté de recevoir sur ces plateaux celui qu'on appelle l'homme le plus aimé du Congo. Il s'appelle Maître Churamboma parce qu'on reçoit des retours ici et là. C'est-à-dire Maître Ndemuto, Azoboko là-bas, Congolais, Mikolo, naba enseignement, naba conseil aussi. Ba analyse naïe vraiment, ba mama ebele, tosu ba retour na bango, na Villeneuve Saint-Georges, Tomoni Bongo na Sarcelles, ba mama ya Château Rouge, bazo benga biso pour dire que Maître Churamboma na o nyonso etali ma solo ya mboka ndenge solo laka atondisaka. Vraiment, mitou ou soit maïle Yabatebele, Maître Churamboma, une fois de plus, bonjour et bienvenue Lissousou na plateau Nabiso. Merci à toi Rigen, vraiment, merci Nandengo Yambinga Lissousou, oh c'est la deuxième fois. Troisième fois, Tokende. Donc, Batoazolo Nangana Bandako, merci Nabino, Bocha vraiment Matoi, Bosukola Matoi na Koto parce qu'il y a à boire et à manger. Vraiment, faut voir Nanda autant aux Olandango, papa Zala tranquille. Vandi sa maman tranquille, bacheli au moi, chef sinayo amuke wana moi, ji soko mela whisky zo mela, maman zo mela moi coca na yo soko mela moi aneken, vanda landa siko émission comme kamto zo bana bi que ça très édifiant. Ouais. Na profiter na banda ko pesa ba na ngai mbote na banda ko sura bango eza hymne national ya émission so ki ba na ngai te ninge na lingela bango na ite mutako linga bango ndenge nini. Na sia moyo to bi ke ba lingara récite ya bana ezaka ba parents na yonda ko sepela na bosuna ko lo bango partout que moi nanga zui moi nanga za bien azama yele moi nanga kutu ninga za na sala ka ba distinction boy na boy ba para mdako lo bato mama camarade ko lo jalousie ndeko akokotela orando lo la Joseph na Bible et ko sala magambe bele. Donc merci mingi na Carmel et Carmelia mes jumelles que j'aime tant ba nanga nzamba pesanga bango trop belle
très intelligente. Il y a Chrissy Vimboma, dit Miss Univers, très intelligente. Celle-là, c'est mon footballeur. Il y a Melvin Boma, bois noir, aîné de la famille, très intelligente. Celle-là, c'est un judokat. Il y a Denicia, celle-là, c'est la plus belle Denicia, c'est la plus belle et puis Blessing. Merci, Mingina Maman Bag, Maman Nadravel, Maman L'Alegria, Maman Blessing. Leader, il y a Sumbiri Tekiri. Donc, ce Molingo Teka, Maman Bag, Obetika Maman Bag, Kitoko, Flor Yenga, Maman Balanciaga, Maman Gucci, Nadine Karmanda, Oya Pompo Miyake, donc Kiriwande Kirete Karabi Bilamba, Mami Kingwa Echele, Oya Marana Sarcel, Linos Bonzi mon Allemagne, Yo Yebi, Papa Kajo, il y a Maman Christine, toujours. Joyeux anniversaire, il y a Françoise Oyapino Mwanza. Joyeux anniversaire à toi, plein de bonnes choses, place aux alliés. Profite-toi à fond. Et puis merci Mingi Naba Congolais 07 51 42 43 58. De mon Patrick Soko lingo panza ngonginanda kumpese. Olingo panza kinse quoi. Parce que batebelete na zolo bagena vie 9 Georges, je finis 9 Saint Georges, bambi babinse quoi bazali na zolo wana pantin na ba moisi Brissette, moisi Kramael partout ba ka sote ezate que yondo boti mpese là biloko tokuta nango na immeuble parce que ofani nango mingi ko mona ngolo kola mbwa obenya ude asa mutu fo benga na ye et puis ndenge babayela ka biso na bandako na ba feti na ba mariage ba yeba tiki manto na ye tiki bilamba ye na biloko wana akoya moko makome bele 07 51 42 43 58 07 51 42 43 58 Ndeko Patrick benga na France aza 24 sur 24 na Belgique na Londres partout au benga numéro wana aza na moyen ko komela même na Kisasa Ndeko Patrick merci mingi 07 51 42 43 58 allez. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, maître Churamboma, l'imbattable, Binono Ebi, déjà Boyoki, déjà Revi Oyo, Abandara Nango, et ça l'aura toujours bien, maître Churamboma. L'actualité qui bat son plein, et ça toujours concert Oyo et solidarité et Betamaki mardi dernier. Alors Toko Bandana Yango parce que tous en week-end yango pe omoni toyebi ke masolo ya lelo bato ebele ba rovanda na ndaku po balandango. Tozape bongo na lisolo Oyo tozoyoka ndeko moko abali na ebité sur Rolandi mais ko bala ya ba pasteur bazali suna bala na droit ko bala Odoye Luanga oui voilà mbala moko to mi balete bazali suna ba droite pasteur Odoye Luanga muturangai on met la place aux alliés on aura le temps d'en parler oui to moni pe bongo oyo eza vraiment ba sujet mongo tokoka ko lobelate mais vie que vie publique ceux qui déjà aux personne publique aux la peine na vie publique te to moni bongo pe ba publication ici et là il y a ba vidéo il y a cadre ébélé et il y a ba orchestre et sans oublier na politique et bongo l'homme du moment Joseph Kabila oyo a commis lelo awa na Goma azato azate lobikuna a commis lisusu na mboka mususu tokobe taper masolo na et sans oublier bandeko oyo bazwa pe charge ya communication ya présidence tokomoyo kapé bandeko ébélé lelo oyo ba komi ko bimisa ba secret ya chambre ya président de la République selon ba titre misusu tomoni na ba chaîne YouTube maître YouTube amboma to bandana na lisolo ya solidarité est-ce que mon solidarité ils ont mérité kotangama na concert wana oui d'abord merci mingi nazo rendre nanu hommage nazo rendre vibrant hommage nazo rendre vibrant grand hommage d'une grandiose d'une mode de na ebitele na koloba na ba congolais nyonso o ba déplacer ki journée wana pour na koya na concert ya solidarité wana. Merci maman, merci papa, merci Naba jeune, merci Naba ndeko so ba traverser qui Paris. Paris est là qui na ébullition totale. Drapeau ya Congo na métro, drapeau ya Congo na tramway, drapeau ya Congo na bis, drapeau ya Congo na TGV, na rue de Paris surtout même ba mindele ba comprendre pena que les Congo et les Congolais vraiment mukona ba sepela ki penda. Vraiment merci mingende bo déplacer ki ba maman ba papa ba uta ki ba Londres, ba Allemagne, ba merci. Moussalama et Moussale Salami digne. Merci pour l'organisation, organisateur na biso wana Youssoufa na ou mususunani Charles Tabou, Gimse, Fali Poupa, Brigade Céléo qui encore bandeko na biso na ba Sibidi dia parti do bango nyoso to wana vraiment le travail a été bien fait. Honnêtement fait. Mais eza œuvre humaine, eza la kaka na ba imperfection. Très bien. Nzambe tende mutasali yango.
nzambe asala kaka Noé masuwa ya Noé nde nzambe yemoka apesa na modèle ti asala mbule 40 jours après batu badinda te batu bakufa te po azalaki nzambe mais oyo etikali oyo batu baza batu kaka bakosala komona eloko te lekozanga eloko te lekobakisama eloko te lekozala yango te nde ekosala ke bakongole babunga objectif c'était bien fait donc en tout cas na CP na bandeko wana pour une première fois na Europe banda Europe et banda to mona ba congolais basali concert ya solidarité d'abord ezali concert après solidarité patozo bosa na mingi patozo basé mingi na solidarité oui parce que c'est là où on récolte des fonds tout ça mais c'est un concert d'abord concert de solidarité d'abord on fait un show après on récolte les gens pour récolte l'argent pour la solidarité c'est ça. Donc c'était bien fait en fait na pour ça argument na linyango bandeko na bozola na ndako botika ba hypocrisie botika makambo obino bozolo na pauvreté na pesa BBC fungula mbote belé na Louvière la reine de Louvière BBC fungula mbote belé place ozola ndangai muturangai nani Ida Okapi na Bruxelles mbote belé na yo place ozola na lobby congolais azana makambo ko sakana te yebisanga banda bovana na poto banda bovana na France na Belgique na Londres combien de fois oyo bomoni ba congolais basangani bo sala concert moko pona koloba makamamboka po pesanga na date ngo pesanga na jour ngo ezate ni na ba auto so benga soki ba soi disant bango nde ba kolo musique bango nde ba grand bango nde ba banda musique bango nde bazana histoire bango nde ba sala musique awa na poto on n'a jamais vu ça c'est la deuxième fois tout mona likambo pona bana poto. Première fois zalaki nini tangu bana ya poto to boti awa bana wa botama awa bazo sala ba foot bakendaki na Coupe d'Afrique utoleka mukolo chancel mbemba lobaki la justice de Dieu yana bana na biso ba botami awa bana kisasa te omonaki acte bango ba yebi eloko babenga patriotisme ba yebi eloko lelo bako linga mboka sambongo samba monnaie bango samba senga eloko moko boy ba chaika asine all ndeko lango sola nanga ndako oyebi ndenge ningisa ki Coupe d'Afrique oyebi to ba premier bimanga na Coupe d'Afrique on a kaka po biso ba betaki munduki te ba betaki 21 kanote 31 kanote mais congolais nyonso ya biso bana ya awa nazolo bana ya awa les enfants qui sont nés ici les mecs d'ici nos enfants d'ici tango ba chaika ka boy bomona ki message lekaki bolinga ki message ngo lekana ndenge nini lelo on va dans le concert la solidarité nous autour na les gars qui très bien parce que ceux qui to landi ancien biso na ba congolais 10 ans to bundela bango apona nini to bundela ba misenyo so ki sasa wana pona nini pona ko sa bango ka boyemba pona mboka bokota pona mboka ba bio bango baza basi ndumba bango baza politique bango bakipaka na bango politique te bango makama politique te la bango te wana etali bino mais natanda bango nyoso natanga mutu te ba yembela ka Kabila ba yembela ka Félix Tshisekedi ba yembela ka Vital Kamerhe ba pesa ka biso pasi na bateau le bango mazo reconnaître les bazami yibi donc lelo une seule fois lokola bana wana basale loko wana lokola bango bazate ndelinge comme échec non c'est un récit total je dis j'avoue c'est un récit ce que yo mona ngona lay ya récité c'est que yebi na yo makambute na ina peso eloko moko na bakso eloko moko tala ba chaîne nyoso tout lokola France 24 tala ba chaîne lokola ba Jazeera tala ba chaîne nyoso ba américain ba nene bazolo bakaka likambo ya concert na solidarité tous les chaînes étrangères tous les chaînes obiso to yebi ya monde balobe likambo wana mais yo na ngozola na na to sala combien de marches na France yo mona télévision mo la kisabiso Ozoka ta sonité, yo c'est là combien de marches na Belgique. Yo mona ta chaîne moko la kisabino mako marche wana parce qu'on s'en foutait de ça. Mais aujourd'hui ceux qui battu ba ko tchab et loko wana ka ezapo ba jeune wana loko la Gims, jeune loko la Dadju, loko la Youssoufa, loko la nani Sylvie na ba fali wana bazo ya na ndenge moko boye ba fere ba hérité tous les jeunes consorts wana voient bango de faire quoi apporter alors ce jour le concert dans la réciter pour nani oh message ni message yo lingeza la message ni tant au monde déjà ba chaîne o eboya ko diffuser biso ça fait des années mais aujourd'hui to contrer bango to pousser ligne to bouger ligne to fungoli fil wana pour le bango kamwana mais c'est déjà un pas yo sali kasini tout le monde a musicien parce que on a part na bango yo sikozo la nanga na part no salini parce que biso to ba résistant to so ba combattant ba évoluer to so sala toujours mobilisation sensibilisation pour pousser ba congolais ba yeba makamamboka na bango à venir à lobby to benga na bato nyoso mais qu'est-ce que toi tu as fait nous tous na kata eza lokola lisu ce qui lisu sali likambo c'est pela liboko fait c'est pela
nini munoko fe eyoka bien zolo pe odeur fait la makasi mato eyoka ezala teke yé muta non on se complète. C'est la complémentarité. Donc, monsieur Basali Moussara Bango, kitoko. Concert à solidarité, kitoko. Pe bande rebelle o bazaki na kati bazonga ki vraiment na esengo en disant que eloko boye ezala ya libosote. Voilà, c'est la première édition. Oui. Je crois que deuxième édition ezali, troisième édition ezali. Mais nenge na solo bakaka il y a des fautes mususu ezali, ba raté mususu ezali. Oui. Na to sala boye. Pour to sala sincère. Première chose ezani. Bande kolamba balandi loko wana eza œuvre humaine na soloba eza na imperfection ka aucune œuvre humaine n'est parfaite voilà. N'est parfaite. Toujours il y a les imperfections so bozo zela bon mona basala makambo lokola nzambe lokola Yesu lokola molio mosanto boko finga bango boko luka ba prendre place bozali na yebi ke passe na bino ezali. La plupart ce sont des Gaulois, des warriors, des évol. Bango de lokola bana babo mususu na tanga kombote. Bango de lokola ba moni batuna mamusu bande ko na bango ba star na bango ba se représenter te. Ne là où ça cause un problème ko mona na mabe. Non. Mais ko ça la bongo te. Problème ezali nini? Problème ezali ke na organisation Gim Sazo Landanga bande ko zo Landanga boye bisaye Youssoufana omsu nani ndeko organisation nani Charles Tabou à la prochaine basala kaboy Charles Tabou bozu par exemple babenga kango ba symbolisation symbolique tant bolingo ça eloko boy fait ça la esa bozu par exemple obandaka bozu ba comédien tout ça na ba chaussée de Londres olandi ngana lokola muchopi kaka pamba boko benda esika wana bozu vide lui pareil bozu sobe bozu mobiki ici bozu nani sou apo Firenze basali moi skate na petit na asuruzolo même la duchesse basali moi loko na zigura na umsuna ni bobo wanoka basali moi loko moko boye na compte na bango ça va passer aussi les messages parce que tout le monde qui comédien ya camerounais autour na ngai loko mo lo baki na sepela kite sima au moins comédien na yaki alors et ça li bien bosu ba comédien ba sali loko bosu ba sportif loko la ngayo na bande ko baza mususu na bo baza actif na bo baza activité bo bengi bango loko la ndeko na ngai makambo c'est dit non oh ya boxeur oui bakambo basu même bakole basu biso basu ba sportif nyoso tout bazali ba judoka bazali on peut faire aussi appel même ya ba Teddy Riner banani baye au moins échantillon wana comme ça même 5 minutes le message peut passer autrement. On a deuxième volet. Bosu sous par exemple banani sous comment disait symbolique wana bosu sous na mona ki déjà ba musicien comment symbolique wana par ba comédien ba sportif tozu ba acrobate bazar to ba kambeze belo boko sala mona 3 heures du temps wana ba mais fils que 10 minutes ba réaliser rêve na bango voilà la prochaine parce que ça la mité mais ce qui se fait totali pona makamba bandeko bazangi naza nango d'accord te na mona affaire azate voilà naza nango d'accord te na mona wase kwa zangi na lokutu bango na to sala bo ndeko nango so na ngana ndako elingi kolobate lokola musicien moko azangi nde loko baninga basali eza mabe on ne peut pas réfléchir comme ça. Ça, c'est pas une manière de réfléchir. Tu repousser le débat public, tu repousser la démocratie, il faut avoir la tolérance. Il faut aussi écouter les autres. Il faut tout ça là. Ce qui pour Nabato Bazangi, Nenge Yoso Kanisanda, que le Kola, Muto Yo Lingagazangi, Yende Mutasala, Azara musique à Congo, Zayaye, ou bien Mutasala musique à Congo. Bon, Nakata musique à Congo, Nabisowana, Mutulogo la Bosi Bosiana, Ayakite. Yo sala un problème. Oui. Nyo Kalongo, Ayete, bo sala un problème. Jupiter, tu as fait mon comme Jupiter à la France. À Beta, à Kake Panindele. Grand Moutou Jupiter au Saganate. Et ça, les problèmes. Aussi, Vebombenga, Ayete. Aussi, Lokwa Kanza. Les Lokwa Kanza. Lokwa. Malgré Lokwa Kanza, Zade, Rwandais, côté au Congolais, mais la limite que Babé, à quoi cause à la paix. Mais sous Kazati, on se cause un empêchement. Jean Goubal, Kalala, Jean Goubal, les génies. Azate Salinine, Marie-Paul Azate, Awilo Longo Mazate, Bana groupe ya MPR Bazate, Jibel Piana Werason, Wazekwa, Mutafimbo Azate, Mutasala Fimbo, Sala qui demande des peuples, à tout le monde du peuple à Lingaranini, Maï, Kourati et les Alakate, mais Azate, et ça les problèmes pour Nanine. Pour Nanine, quand le rôle à bâtiment, mi balé, mi satou Bazate, et ça les problèmes. Mais, regarde, franc congolais, wana Babayo, Kanakisa wana, est-ce que la mission est Yemba? Non. Et ça le problème. Non. Tokufa pour na Congo. Est-ce que les musiciens sont est-ce que les yemba wana?
pourquoi kaka omeke congolais ko tellement comme na buzoba moko boye bolimbisanga na bandako na bi ke osala bino passe mais to pousse à débat public ngala za muta ba sentiment moi na ozala kande droit na la logique ce qui est bon je dis ngala za lokola yote et loko moni bena couleur eza rouge molobité eza pembe po o se pelisa ba mais Maître Chourak Mboma dans tout ça qu'est-ce que Fally a à voir quel pose a Fally pona nini Fally azalaki pona nini Fally azalaki donc il fallait pas Fally azala il faut donc le que ça li passe boza kaka pona ndeko na bango wana pourquoi ndeko wana azali et ça le quoi toi na équipe tozo beta équipe à football mais na pensée na yo maître yo oza muto yo bandeko ebele ba congolais balandaka casting wana soko lobi o réfléchir bien ndenge ozo panza teke boye yebisa biso ezalaki ba choix wana bazwaki yango ndeni po basala casting. Non mais Fally n'a rien à voir avec ses choix. Est-ce que par rapport il y a muntu hasard plus na succès, il y a muntu hasard plus na ba non bon casting wana ezalaki dit à quoi bon brigade bazui a boire na succès ko le kabato so azalaki wana non c'est pas ça casting wana basala non casting ezaka ba organisateur première édition ba Monique il fait à la boye toza nangana beloko moko kiminga toza na équipe nationale ya biso nazu ba mikolo te ngala naza jara bato te ngala lobaka phrase ba mikolo ya ba musicien congolais baza jara mikolo bazaki soki bana miki bazo swana oleba kabola bango mona cheze la popoli bobola bobunda te to liba kote et ba faire ba la quartier discussion bola sa bino te ko bundeza mabe omone kenda mumoko ko kufa moko ya chiri bino ko mabele bobunda ya sepela non toza na équipe lokola ya Congo to chaka équipe ya musique léopard de la musique dozu Fally azobeta 9 Ferré azobeta 10 Héritier azobeta tochata bon et tout chaque équipe nationale tozu Fally tozu Ferré tala pena niveau wana Ferré tozu Héritier tozu ba Robino Mundibu tozu ba Inosubi tozu banani bandeko na biso nyonso ba jeune otanga ba jeune wana nyonso tuna ba komo musezo kimangai mais est-ce que tout ça na tout est-ce que doza ba tuku to frisé bangote doza to pesa bango maboko et d'ailleurs ce sont des menteurs na ba menteurs so zana ndako ba Holanda ngai la plupart ba warrior nyosu bango na pe ba golo yo yi ba noter non tala bango soko ke na concert à faire la plupart au monde sur 100% 80% baza ba golo na mais 30% tout ba warrior soko yebe koto au monde koto ba warrior baza 80% 30% za ba golo donc bazo ko sala bango batu pour ye ko luka mindondo ya pam moi je crois que casting wana batu basala yango organisateur nazolo wabe za lèvre humain parce que na ba organisateur eza na 3 combos oyo ezo primé mais ba combo wana eza beaucoup plus ba proche ya Fally Lady Bidens Lenny Bidens au contraire écoute azala mingi na Fabrigas azala mingi na Héritier bazui pe ndeko na biso Charles Tabou bazui ndeko na biso Elvis Adidiema donc bazaba ndeko oyo selon ba jugement je dis bien ba jugement ya batu misusu c'est normal que baza ba proche ya Fally toza la démocratie ba juger ndenge balingi baza ba congolais tokokanga munoko na bango te tokopesa bango ba raisonner ndeko Mark Tabou na habité soki olandi ye a un réflexe mususu bilobela aye ko bebisa vraiment Mark Tabou en tout cas c'est Mark mais petit na ngona ebité moko boye na ebité zalaka ni makamba boye face akanga même tozaka na besoin ya munoko na ina makamba boye te parce que ko bota makamba ebele akoko lobate ke ndenga zo lobake ndeko na yoka na katena batebete oza likambo ya solidarité ko yoka na été ça n'a rien à voir avec le Congo na nga kutu na retenaki o esalaki nga bien alobi est-ce que batu misusu na relation bazala bango na Charles bazala ngona Charles est-ce que Charles Tabou soke abengaki batu misusu ba ngaki ba yambaye oui et c'est mieux Charles Tabou relation bazolo ya Charles Tabou comme président Congo ou bien comme président France ou bien Zanal il est musicien comme tout autre musicien bali ba ke na yo. Est-ce que ceux qui te yoka na yote toza na kata commission ceux qui yoka na yete boza na kata commission mutu so yoka na yazali est-ce que Gims wa yoka na kata na faire aux assure mutu le bilobela est-ce que Dadju na le padre David Copperfield ba na problème na faire non non ils ont écouté ça comme makamba balingi ko bimisa ba kolobolo makambo na bango tang makambo ezo moi je crois que na minito to na besoin makambo wana te ezate que le kola makambo na salama ezali kambo ya proche songolo moi je vois pas dans ce sens ngana zotala intérêt ya makambo ezalaki pona bandeko ba kufa na est
bandeko bazana ba camp de réfugiés bazangi place à kolala eloko komela bazana bazozanga première nécessité ba misu tile ne ba ebite ba ko vivre ndenge nini ba misu bazana ko Rwanda na Rwanda to misu bazakuna na Uganda na Tanzanie mais tout le bango solution c'est ndo so na suma kambo mais qu'est-ce qui mais les ko obike ngako Rigen na mo bena kongola muté amabe obike concert le ngebe tamale 7 il raté les 7 Kagame mutasala ki c'était ça aussi na ngana loba est-ce que ça réussite na part ya ba congolais ou soit na gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi. Non, pourquoi Antoine Tshisekedi l'homme? D'ailleurs Antoine Kouta au BBC Rigen tout sur makamba biembo makamba solo so ko Tshisekedi asa na mpoka il y a ba promis sérieux asa koto akende doa akende nini pa na Kagame akende Tanzanie akende Angola asa na mpoka za lokola kaye azo ba forme te longola na makambo. D'abord, tu sais que c'est pas lui le Congo. Tu peux être président des Congolais soi-disant, mais c'est pas toi le Congo. François Hollande n'est pas Macron, et pas Nani, François Hollande, c'est Sarkozy, non. Toi, tu es président de la France, mais toi, c'est pas toi la France. Congo, c'est Makamousou, il y a des étiquettes à Rolongwa, comme on dit, l'homme passe et les institutions restent. C'est une personne à Olekane. Pourquoi on le tient dans le camion au BBC? Et d'ailleurs, par là, déjà, il au BBC parce que tant qu'on a souvent un RTNC, on a moni Zakaria Yao, on a moni Mami, il est là, ça colis. Bande qu'on a bon, Lukata Moutoumoussou, bon, ça la relève. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans préparation. Mami, il est là, colis. Tout le monde est mingi. Bah oui, Bazala qui n'a pas été fait, on a agi, n'est pas si ballon. Mais comment au moins la commission on dirait et ça sous bien des fois le visage mususu des Zakari on va si ba koli ba Yves Bagdala ba si ba koli ba ça ba pancha ba ça ba toisa immoral. La plupart ce sont des repris de justice. Beaucoup de bangote pourtant on a moni bango baye yo mtotangi koma Tshisekedi ya Tshisekedi na yo na lobby siko Tshisekedi na yo wana mbongo ya tindi ba Zakari atima mimilela pona nini yaki na Jean Gobalte c'était pas faisable. Na muyaya mwana wana muyaya mbongo ba dépenser ya koyana ba RTNC koyana wana mbongo ba tie wana ebela mbongo ba bimisio na pona ko sela ba tapage wana po ni ba yaki na Jean Gobalte pona ni ba yaki na vena biso bombengate omoni ce sont des gens immoraux ce sont des gens baza toujours détournés na mafia ko koza mwana makambo to lobate oza makamba Congo longola makambo yo Félix sao tolingi bangote Tolingi bangote maître mais na c'est quand même tout le bango là on a voyagé parce que na moni vraiment na politique na habite au côté mais est-ce que présence il y a Inosbi ezalaki important parmi ba absents mais na lobby na auto tangelo par rapport à quoi excusez-moi maître au moni par exemple yo oza sportif munene en fait eloko moko ezo salema au nom ya sport mais bazui ba jardinier bazui ba journaliste mais bazui muntu moko te oyo aza na trait na sport donc to lobi on a sens nini bandeko ya Goma pasi na bango makasi pasi na bango ekabwa marape nandeko Inosbi ayaka na ba assistance azana munoko oyo eloba marape kuna aza nakoloba muto a vivre pe pasi oyo ezakuna est-ce que alnaka zala pe na moi message moko particulier na boyi makambo zolo ba wana te mais soko lobi nonga tozo pesa Goma lokole komi ya Inosbi wana to komo résoudre lokola ba congolais te on te réfléchir bongo te ce coup to lobi nonga oyebi Inosbi d'abord oyebi ba tumingi pona ni Inosbi tanga zate ba baza à l'aise oyebi Inosbi alekaki na télévision pas sango aloba yeke nenge na zabo so Kagame benga na kelobeta na Rwanda na okende obosani ça coulait beaucoup d'encre obosani abosana makambo yo solo ba yekuta uta kuna na birere et si ka guerre ezali matelema na télévision face du monde alobi ke nena zabo so Kagame benga na kelobeta na Rwanda na okende to telemele na poto awo batu nyoso bafinga ye na ndeko sakana te akenda na kuna na Goma babamba mabanga ayeko senga pardon sali marche en arrière toi tu trouves le bon ça normal pour le niveau non azala kité to moni mabe yozo bakaka nani Inosbi bongo bokecho akité pour nani bongo c'est les unes abenga kité pour nani il n'est pas un artiste engagé mais pourquoi tu veux dire ça la makamona to lukato mélanger batu nyonso ce que tu veux que c'est les unes peut-être par rapport à ba charge à communango chargé à communication à AFC international on a libre ko sala makamba zali ndenge bazana IDPS ndenge bazaba yeba libre ba mulongo moko c'est les unes ba mulongo moko na bakabila ba mulongo moko na bakabila bango nde bazobundisa république
te so to lobi ndengwa eza mabe so lobi wa bundisa république eza lokola bongo mona se les unes les mutali boma po ceux qui vont bundisa république bongo yesiko Félix ayeko senga ASB liboko monini baati ayeko senga nani nanga bafanda basola ponani webi bosiko soki ayeko senga nanga basolola na Willy Ngoma bongo bato so bakufi wana ya ibaike bato so bakufi pamba fala sala ngo bien avant que bato bakufa yenda za très bango de kutu ba comprendre makamusu selon bango parce que bato sala makamu na fona bako kene na nzela wana te mutu so libre sala makabalingi mutu nyonso sa libre o sala to so na mama ino subi mais moi na yebi so ke batebele bazangaki eza œuvre nazolo bano chaque fois eza œuvre moko o ezali nango ba voix féminine ezaki te bato lokola ba miliabel pa kena kobeta na Rwanda yepe mususu wana série moko boy azana epete au moins na ba voix féminine on mona nani so azanga ki on mona ba faya texte ba alia ba bengi bango te ba nani susu ba voix ngo ba basi bazaka ebelebela mais na sepeli la moni garçon film moko boy auta ki Goma oui déjà représenté bango nyonso bolinga gini muto auti ino subia komani mobala rebo zela basi ba botira bango komeni mwana kin ba yene bino muto auti fresh mana Goma yenda ko lo bakutu bien koleka siko mabeza wapi moi je crois que ngana omona ngobongo te lokola deuxième édition ezali bande kona pe bakoya et puis pour votre histoire au monde nzembo to baba ndenge batazo kanisa wana na opes exemple moko mingi parce que photos à la mayele au monde nzembo to mona ya We Are the World ouais webi mutayemba ngonani Michael Jackson bayemba ngo deux fois première fois bayemba ngo pona Ethiopie deuxième fois bayemba ngo pona Haïti première fois tango bayemba ki au moins na kata nzembo wana Madonna yemba te et c'est Madonna la tango na zaki le moindre ou la moindre au moins Prince Nelson ayemba ki te Puff Daddy azalaki pa yemba te et ça la kini non, tu peux raisonner boyete deuxième édition ezali ben imperfection sur dozolo baloba boye ba comprendre mais eloko ça le biso siko passe ça que ba musicien yo zo benga mikolo wana ba misu ba sengi 100,000 po ba ya ah bon ba misu ba sengi 50,000 po ya ko beta wana donc on tant de savoir que bato wana ba musicien wana bazar normal te ce sont déjà immoraux ce sont déjà bazar ba tout le monde bazar donc ba o ba beti ofele la plupart même parce que moi ba cacher la bango mike mais ba o ba sengi pe na condition que nga vana ya 50,000 nga vana ya 100,000 soki batu misusu donc soki na ina ya football no orchestre na nga na ba danser na bo pesa nga 100,000 soki batu misusu ba faire partie te na événement wana eza grâce ya exigence na bango moko o ba tchaki o ba bundisa biso pendant 15 ans o bino bozo senga ba ya wana bango nde ba banda musique ba kolo musique ils ont demandé trop na ko biso na coulisse et d'ailleurs c'est le coup tazo panza bango déjà bien avant bato mona kana zo mona mami o ba mbia ka bobenga ka wana bango tu basengi mbongo ba 100,000 ba 50,000 ba 150,000 pa ya ko yemba makambu ya Goma mais anatana ayemba ka ba Vital Kamerhe ba pesa ka mbongo ayemba ka batu nyeso tu mais pa ya ko yemba pona Congo o ya yemoko a senga sumbongo tala ne kwa tala makamande ngwana o moni que c'est flou hein siko bato ndengo na biso to na besoin na bango ce sont des immoraux to biso to vai na poto obinga il y a des fois na vana na hôtel bato so ba osaka il faut pesa ba combattant respect peu importe obédience na bango peu importe la position il faut respecter bato o ebi to kufela ba papa to kufela ba maman ba leki to kenda te na classe te pour na sentiment pour le bono na na kolando kuna ah bon Jakinda la kutu muluba ba kene na prison ba bimba sodomiser ye soko bota ninga bota lokola nani mbili ya belo becha la mwana bongo ngayo mutekolo musuwa kuskena nga wapi bozo mona ba stroso esa la mawana te ba boma nani ndeko na biso yo ya mutetelo nani ba bete masato biye bonga bete bata yo mona ba matala ba tamas yebi kombe ba bana sia ba prison ya sama bele wana tala bo pesa ka bande ko na respect bo pesa ka bandeko omoni bandeko bachaka bilongi na bango boy yo ozolanda nga yo linga ko lobata na télévision te obenga ko tata na télé na téléphone na besoin ba mona longi na nga te même fois na ngai alors respecter bato bandima ko bundana bato tozo bundana bango bazana mbongo bazana ba capacité zo ko faire nuire bino au moins nde bazo kende au moins nde basaki nde ko so bokecho monaki do bazana capacité osala makambe belé bako cha 5 millions 10 millions mais biso bundaka na esprit ya kimbango ya mvulusi yango moni makambe pe nzamba kota kana bitumba na biso po to bundaka biso mo te to bundana batu bakufa tango to bundela batu ba viva kata na batu bakufa bana kata bitumbo bazali ba mona ke batu lokola bazo bundela batu dona biso to zana kata yango moni to saka ba force wana moi je crois que kokota yango te inosibi ko chango mutu na mutu te na lobite inosibi aza moindre non aza bon mais lokola zala ki te c'est bon. Deuxième édition, Bakozala. Deuxième édition, Bakozala. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout. Bozana Johannesburg, Bozolanda Bisso, Bozabongo na Londres, Bozolanda Bisso, na Villeneuve Saint-Georges, Tozomo na Bongo Salon, Damakesha, Guilain,
Kikomba Bambote Nao, Guilain Kikomba Bambote Nao, la Genève ma tante Barbe argentée. Depuis quelque part, il y a Maman Nancy Bambote Nao, Eddie Mustafa, archive des bandales, il y a Mireille, Mira Service pour Maman Solo, na Binonion Soya Traiter, Bo Solo Landé, na Mira Service, Salon Théo Massamba, Tobosani Bino Pété, na Saint-Denis, Salon Elbito, Coiffure, Tozomo na Pebongo. Elbito, Salon des Bestes. Salon des Bestes. Dadi Pelende la Sima Saint-Denis wana. Oui. Wana do salon de salon sika wana et puis na face nango mona 5 étoiles les wana maman pasteur moko fungoli boutique wana. Au sommi sardi mo ba pesio mi balé na ebisio fo mona pour de wana pour de na ebisio plein so les gars au moins et quand même salon ba dadi 5 étoiles maman pasteur mais na sur dégâts. Nous signalons aussi à nos internautes ici à Saint-Denis sur boulevard Anaton 35 boulevard Anaton to sapé bongo na salon FM. Maman Isabelle Bambote Nayo salon FM salon moko kitoko. Maître Turamboma osa suivi partout. Mais likambo oyo et bandaki avant-hier qui Kabila leki na Goma. Oui. Et aujourd'hui Kabila aza quelque part. Yebisanga nanu Kabila lelo a kominani. Lelo oyo aza lisusu na droit kosala mouvement te. Non. Au fait, toi, on a problème moko awa, bah tu vas manipuler fort. Au moins, pili le IDPS. Papa, ils a pilé le moko. Na ebisio, même nga mone na bo na regrettable. Ebisio to bete le comme pas vieux fayu lo abu. Et tika na ngobo nzoka ndefera biso anjili. Ebi ngane na zabo na sala entraînement na leki ya fayu la mobile za karateka. Ah ok, Falou aza étranger. Mais or que mon koloto beta ki le na baluba wana. Na ebisio za ki somo. Donc baza terrible ya kosakanate. Moi je crois que muto ayebisaki Fayulu mukolo oyo balobaki na yeke okosala ni pona Kabila alobaki aza comme tout autre congolais aza na droit kotambola ndenga lingi ana droit kosala makamno su bazongeli susu aza nini aza ancien président batuni Félix yo muto yabi c'est mon partenaire d'abord c'est l'ami de l'alternance c'est mon partenaire j'aurai des conseils et pas naïe to gouverner ensemble d'ailleurs il y a une expérience à 18 ans pour les kangai papa là on a mundu qui na muto félicité ba checker mulangité ba présenter que lycéité faut des paroles comme ça alors siko lelo mutu wana bovani bolobino azando kité ngai côté na zone ngoke na ngomingité parce que na zo mona ba ambiguïté wana na ligne ya ngote na makamane ngwana mais là où je vois mal les aké obi ngala zore obi na zone ba chel musuna les gars na lobe makamususu ta on a vandi ngona bino bato yo bazana ba vantire belé parce que bino bozo benga Kabila étranger net Jean-Pierre Bemba lobi na so e Kabila comme on est Hippolyte Kanambe mais en 2005 il y a benga président accepter l'inacceptable azwa chèque blanche et pas Hippolyte Kanambe oui parce que bakendaki une élection en 2006 bande konyoso bakatanaki et bango bayako ya na deuxième tour non seulement wana sikoyo Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila tête à tête qui était congolais qui n'était pas congolais là il s'est fait que nganazo a foncé Karaklou maître Turamboma il s'est fait que congolais il s'est fait que naba 2006 wana Congolais bazobenga Jean-Pierre Bemba aza mwana Congo mais nakozala mwana Congo wana Congo ezotali la Bemba tomoni Augustin Katumba Mwake tomoni Vital Kamerhe baye na Kabila baye komona Bemba et après situation et est-ce que ce bazala qui patriote ce qui Kabila wana au ba traité Rwanda zaki pena Rwanda solo tanga yaka na fallait c'était yoza Rwanda na obomayo mais azwa et puis azaki na armée il y a même bazaki na il y a on obi même bazaki na ba kata na maboko tili ba na biche ba misu ba na braza au moins ne monsieur les gars tala ba komana so maman ko komi ngai na za victime baza tala akipaka bango ingrat auta na laya ba bakina ko tale mukula bimi salo bata merci à remercier mutute ingrat azwa biso na 2006 au telema to bito benga na Kabila Jean-Pierre Mbalobi oya ko meka ko benga na ko telema na balabala tala photo mama tala photo mo to banga pa bo manga bato alia ba pikime lelo do ba discours wana nga po nanga en tant que un Congolais a réfléchi nazo mona ngo eza trop eza ambigu trop po bolobi boye lui bosoli na bango neti nanga jamais de recevoir nanga jamais Saint-Pantin marionnette et de couteau à table ba yata liboso ndako na ngai na parler de la narration na kosika ko solater mais lelo ba komo solola mais bato bazo kufa derrière yango Kabila aza Rwanda mais na minto batindi bato ba no solater na Kabila ngosusu donc ça c'est un peu flou pour na alors biso fo bango tout ba kende ka poto za la l'aise il faut kende
na bato ya Kabila na bato ya Félix alors maître toya omona yo pe lobby ozwi nzela ya ndeko Rex Kazadi te nalobaki bien ndeko Rex Kazadi c'est les ino ipo waiza baponi makambo na bango baza bakongole mutu akokanga bango nazoloba phrase o chaque fois nazoleka mutu akopekisa bango aza te siko ndenge nini basali mabe te mabe yango eza ya nani parce que mabe soki vraiment Kagame azalaki ndoki mais Kabila akendaka kokutana na droite et Félix akendaka kokutana na droite est-ce que biso tobenga Kabila na stade de Martyrs yo nani oboya Kabila ndo Kagame biso na poto toboyaki toyebisi ye papa mutu otelabite yo nani okonosaka na mutu lokola Kagame mais point de vue na yo siko eza nini na ba saisi ya ba bien par exemple mobilier et immobilier ya Joseph Kabila esika na moni mabe eza nini 100 jours Vital Kamerhe azwa mbongo moko impossible bakanga ete eloko moko te Willy Bakonga azwa mbongo ya gratuité na serva bakanga eloko moko te bukanga lo go pass 55 bafutaka na aéroport bazwa eloko te détournement to mona ya forme nyonso awa bakanga te babana kokanga biloko wana comme ça wana eza babengaka taravinga nazoseka bango fort bango nyonso bakoliana bakobomana ya niveau mo ya kosaka te bakoliana ti bakobomana parce que ça n'a pas de sens. Donc bakanga Kabila batia na prison basala yenyo surtout etalinga te mais c'est que moi je vais dire le coup là toza sous na parc animalier te bazoka kingakati wana ekoma ya l'état 100 francs que la bangando 200 francs que la ba lion oui ba biloko nyusto ezali ba biloko na bango na bazwa et puis parti le coup là ya bango le coup là batu mingi bazo se manifester na rébellion bakanga na no PPRD eza parti nazi eza parti nazi eza parti obi lelo soko ko bakanga ona ngana zaki na parti mona Hitler bakangio do ndenge parti on na PPRD ça il faut bakanga bango tout ba radier yango ko tika la ko exister parce que ça fabriqué ils ont fabriqué ba mercenaires fabriqué ba bato obo mabatu ouais mais tala bato so za kuna na côté wana bato obo ka bato ozo mona teke bato so na PPRD bango ni obo bato koleka évidemment Félix soit bomi belé mais si ko bino on biso to le méthode mususu biso to sika méthode wana déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul mais on n'a rien fait donc ponanga bande konanga li mettait sous bois omoni hein bofinga biso pa mana poto Kabila kalingi bino na kisasa wana qu'est-ce que vous faites de Kabila biloko ne nyonso eza wana ba biloko na yeba biloko ne eza la bosuite mais bozo mbongo ebele botiela nanga o boke solo na yebo lukaye botieli bisi o ke solaye boluki Pierrot ça c'est zaté boyibe le côté inconstant mutamba motamba wana mwana wana tanga bandaki to pesa ke maboko ebele constant mutamba inconstant mais dans ces derniers temps à côté na dérive. Est-ce que perquisition et koka ki pe ko salima na kingakati? Oui, pourquoi pas. Et ça Congo, et ça bon kingakati na Rwanda. Ou bien ça na Burundi na Congo, ça na droit ko perquisition yango. So ba moni ça ne va pas la perquisition ko sala pourquoi pas. Faut perquisition ba yeba qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. D'ailleurs ba mona ki soki ba teni na zoko ba ba rappeler le kuta moi mi ba tanga ba luba wana ba ndiko ba luba wana IDPS ba lukuter les karamingi. Mais moi je crois que ba bloquer ba voir wana na ba mbongo nyonso apesa ka bango na o ba to ba zaki ba sala peno audit. Yango no moni Macron hein. Ah Mundele azaka Mundele Macron na kisa ebisi Félix Tshisekedi abi papa ko lukano Mundele likambo te. Bino mo boza incapable de restaurer armée ta lelo armée. Félix a préféré foutre ba mercenaire 20 000 ba soldat foutre ba $50. Armée ko za restaurer ndengeni. Les autres ta mona ba mercenaire ba Mindele mais to za ba guerrier bazana kisa sawa. Déjà faute à munene. Ozomona lobe ba miyibi nyonso tu bangwana oche bangwana ba poste ta lelo ba ministre omona mutayiba ki ministre mutayiba ki azongi na ino sacré donc ça revient toujours comme ça. Daniel Bumba ko to lo baté do yaza na kisi do benge 1000 pongi. Daniel Bumba mikolo ko mone 1000 pongi. Oh. Daniel Bumba mais la raté 1000 pongi. Daniel Bumba comme on a mikolo na poto to pesi 1000 pongi. Mais oyokite batuni mutuna na mopanzi sango moko ya mboka est-ce que ndeko jekoko nyongo oyo bino bozana ngo donc gouvernement ezana nyongo ya individu c'est-à-dire jekoko abobisa ki rompo ils ont nangé facture nango ils ont nangé dans les 700 000 800 000 $. Non, faut pas kanga jekoko aza moyibi. Non, maza muibi. Parce que si tu as salaire na ye, tu as dit que tu as le déficit gouvernement, tu as dit que tu homme d'affaires, mais je ne crois pas. Donc, ndeko gouverneur alobi que Daniel Bumba 1000 pongi atikaki na IGF à Salibien. Côté wana benandeko Daniel Bumba 1000 pongi au Salibien. Que d'autres bango tout na IGF. Kula déplace makambe salam. 1000 pongi ça na très peu bazo mona rae azola trop. Talaka amati be na kata orboro wana na mai. Alali nae. Il faut bana musaiba on ne peut pas mo bezo dinda.
bumba aya na église ala lido 1000 pongi azana pongi 1000 pongi a osakanate. Merci beaucoup makambo ya pongi oyo ezokende vraiment musika Eric Mopompa planche habillée bambote na yo bisika oza vraiment kolanda biso tobo sanité Sandra Mav la douce bambote na yo vraiment eutie pa ya président Rigen chef Azamoko na Savini les temples chef Joe Topesio vraiment bambote succès plateau maître Turamboma oyo a continuera toujours ko sepelisa ba congolais o balandaraye ba mesana toujours na ba analyse na épée et ça la bango bien mais maître Turamboma to betana du solo mukie lokola ozobeta masolo ya makamwamboka ba titre o tozomona na internet non seulement na kala ezalaki titre moko pompé mais message moko sablonné donc beaucoup mi makam mususu mais boye na kati ya contexte et na kati ya contenu beaucoup di makam mususu mais lelo oyo tozomona ke titre balobi chambre nani mama Sandra Narotana Moudimi. Ah ouais, petite nabiso à Bruxelles. Abimisi, bah secret, il y a chambre, il y a président de la République. Oui. Alors, au cliquer, au continent, ok, masolo bazo beta, et ça fait masolo ya chambre. Maître, est-ce que secret d'État est cause à la tête? Non. Bah Congolais, toko protéger couple présidentiel. Non. Attention, on oublie ma bé. Couple présidentiel va protéger kangote. Couple présidentiel ndé zakana ba limite nango. Ezana ba pla bazana ba ligne ba franchi sakate. Maman wana ozolo maman na biso première dame maman Denise Nyakero que je l'ai salé en passant. Maman wana za trop légère. Andima ki teke akokoma un jour maman présidente. Yango lelo moni babiloko ezobima. En fait maman présidente azana groupe moni maman présidente neti soko si lokola mwasi to soka lokola maman Antoinette. Maman Antoinette. Il y a Sassou. Bon, il y a Sassou puis bébé ko ko bimate pour maman na ba. Il y a maman Antoinette. Bazalaki na moi c'est Sassou na maman na bazalaki na ba yeba ko bomba bokoko ya mboka bien yete. To soka lokola mwasi lokola ya Poutine ou to soka n'importe quel mwasi moko festile di moko boya mboka. Au mona que entourage na face na toujours na batamayele. Bazo ça azo accompagner vision ya mobali na ye. Oui. Soka sali boy ya keboy ba evre caricature fala za na ngute belé mais komona maman wana a recruta ba lesbienne nyoso ya Bruxelles ba ke na maman présidente a s'appelle lesbienne ye moko to so yo kona ba voice moi na lobi ba kala mingi te mutaka la présidente zo bana maman Denise do bazana ngo déjà kala mingi te okama to mona sex tape ya maman Denise zo bimana ya présidente de la République parce que baza trop léger maman ndeko ranga Rigen yuko kondima ke maman wana so bana moko ya tina te na poto wa basa ba tiktoker na ba tiktokers apesa bango ba 10000 ba 8000 pour finga ka bato ole basala ke mboke ke liboso metala place ya zali oke lo bana président ke mukongone kufa tola ka mbetu moko suna président kuta koma olala na mbetu ne mususu banda basala yeni ni Ernie Discal wana président koma futi asala ka solo ko to moni même démarche na ye makole komo ke mupandi eza sous équilibre. Qu'est-ce que nous les Congolais on a à voir avec intimité à président de la République soi-disant? Au moins est-ce que ba bango bato baza mayele ba lingi bango te bozolo bana bango vérité ba lingi te bango ba lika bato yo ba osa maman Sandra Mudimbi bimisa makamona nyo sona ne bimite bimisa tout oyo yebi namona ki cheko kwazo azobondela yete to chana se tala no muto azaki vice gouverneur azobondela mona mwasi moko azane mutu te na gouvernement une femme de foyer normal ozomona te ke eza ile komoko boy impassable inconcevable muto azaki vice gouverneur azobondela femme de foyer bata Bruxelles to chana se na ndenge la compatibilité eza wapi pour dire la légèreté qu'on a amené il faut pas kende Félix il faut kende parce que ça c'est trop. Il faut qu'il parce que là déjà on mon côté comment on monte à un problème papa maman Denise Nakero balobi na ye mère de fois mais ayo kana été donc on passe ba jara ba tout moko ba yiki ba okende ba baby sana bango or ba ata bokei l'image obo éternelle wane gotikala on parlera toujours de vous que tala l'autre moment c'est muto solo moment c'est pas na ye respect bo maman bobi dawa tout le monde la respecte. Même maman Olifo n'a pas fait boyete, mais oyo to lembi légèreté à boyer. Bon, tout ça compare maman déjà, azaki déjà mutalo yenge na ba Londres kuna, ayeko sansa po, makamo bande ko bima, on ne va changer ta physique d'épaule, bazana ba ka wana. Donc c'est déjà quoi biloko balia ga yango wana. Alors to kena ngwa. Tout ça a besoin bata boyete, tout ça a besoin solution maïezala. Bacha mai na Congo bacha courant batubalia kulune sila vie sociale bateau ça la malama bino ko ministère ba sex tape pour ministère ba voice à maman président soi disant mais non on en a marre de ça Congolais nous soit ça lembi
Congolais surtout assis à l'embi nabi que ça a vraiment plaisir na bandeko bazolanda biso mais au-delà de tout maître Turamboma na Londres tomoni Joël Kandalux le luxe a un nom bambote na yo vraiment tobo sanité Pati Pandem mon vieux Pati Pandem bambote na yo depuis quelque part ça la biso bien na Suisse tomoni bongo la première dame de Lausanne Mersiko ya Gobe Lisha Fumo ya Bilé les parents ya Ridge Andilouawa un enfant pas comme les autres aussi sans oublier la baronne de Genève Mama Tete Liengo na biso moko na ebi pété soki oyebi Mama Vero Kelani na Lausanne yepé alobelara toujours makambo ya mboka mbote mingi na Mama Vero Kelani place zo na biso mbote belé vraiment continuer musala ouais ndeko Turamboma oui lelo oyo na ebité soki Olandi ba nomination oui alors tozana ndeko fils Mukoko oyo azabongo nommé directeur adjoint ya Raskin oyo ezabongo régie d'assainissement de Kinshasa fils Mukoko ezana slogan na ye moko oyo ezotambola mingi etambola pe mingi par rapport ya makambo ya gouvernement en place na liro makambo ekende bien te loko ba nommé fils Mukoko tokoloba makambo ekomo kende bien non naza congolais o nazala ka droit bozo landanga nazaka juste nomination fils Mukoko pour la première fois na CP na fils Mukoko ba nommé leki nanga fils Mukoko wana non pas par compétence mais ba nommé par la reconnaissance ça existe donc ba nommé était po aza soi-disant Moutamayele ou ba nommé pote ba nommé par la reconnaissance de son lutte fils Mukoko place aux aliba 4 robatine de la yo aux approbation ba diaspora surtout ba sportif ebele to sepeli popisi to zako lobango pozotika mwana ya kufa bo ndenge nini liti ya fils Mukoko bato nyoso bana Félix lelo bato Kabila babundisa tata ya Félix makasi na ye moko Félix na ba vie na yenyo surtout mais imagine toi bato bazo misa mutakala ya Félix na ya maman président apesa ka bango mongo ba 450,000 mais fils Mukoko oya bunda na papa Tshisekedi bitumba kolega même Félix ye moko botika ira ngona avimbaka azala ka boy non na donc ngai bande kola na ndako pona nomination ya fils Mukoko naza sportif na sepeli nango na CPI nango très fort na moni pendant que non pour la première fois na ba comprendre de que ko gratifier ba teza malade ko reconnaître effort ya combat ya mutu ya lutte ya mutu donc c'est le moko te que ba to betela ngo et puis place ba nommer azane gouverneur la banque te azana ekutu mutu te azana qui a sali pe musala na e bien et ko se faire remarquer na ville et puis ville assainissement les alors ko ba tourner ba lokotaka ba fulo wa biloko moko bongo c'est pas un problème ça le cas gravité mais nomination na e déjà allez bisou place aux alliés to sepeli ya trône de ko na biso fils Mukoko force à toi continuer ko sala musala pesa les meilleurs na yo luka bande ko mususu ba limiter subo wana bande ko ba les oublier na benga ba buruete ba tiki bango wana bazo telenga na wana kisasa banda ko ba jale le musala ezala kate au moins ndebo suki bongo gili ba nommé yote yoka soe ba nommé binote chole ba nommé yote moniere oza wapi ba nana camarade nanga mo muteba teben boye pour na IDP ba nommé yote na la Sabino que la lit est là les petits là il a vraiment lité obi anecdote fils Mukoko ta papa Tshisekedi alaki basalaki marche moko boye bakangi baketchera bakala a échappé à évader la makala et au la limité a combien de cas de papa Tshisekedi à mon avis yo oyo ko so nini na ba isinga ba cheko na makala o te na kimité zonga to ka na makala donc ba mo la ba mo on comprendre parce que mutanengo wana fils Mukoko ozana soutien à diaspora nomination na kitoko na lobby bon ce ko bandeko bazaki na poto bazako finga biso wa boy na lobby venanga nani César Ngadi babangi ata babeki na yote ya ba pesi poste te klebowa ka ko finga batu tongo midi poko venanga César Ngadi poste zate babangi même invalidité na yote ya nandi ngozana babeki vraiment tile ba pesi le côté César Ngadi bisou meta leki na ngai ozo finga mano pamba na makambo ozo mériter le côté leki na ngai bisou meta leki na ngozo finga ma trop mais bazo nomé batu musubino bovandika na poto papicho chamala zongela na yo convoiturage na yo okelo luka toyena masa moko De Gaulle ete so akoma wapi De Gaulle ko kufa ti lo vanda na poto kufa ko mputu
mutu chims alaki mutu chims alaki soki ngai fédéral ya IDPS na Paris akoma kolona babilanga kota ya Chikapa donc bato nyesu bazolo bawa na ebité nane omususu dona na ete so ba dona moko alaki na Bruxelles maître dona yango ti ba nommé fils mokoko wa po eza nango poste était par compétence mais ça par reconnaissance on peut nommer n'importe qui nenge ba nomaki Guy Michaud Wanzo c'était par reconnaissance pe pire petit à Félix Guy Michaud Wanzo ba bombarder yemba la moko nani munazando achaka nani oyo nani nazando wana bachaka ina naona zando posta munene boy bapesa kai poste mo nazando wana administrateur mutayebo ko makombo na ite ba fils moko mutayebo ko makombo na Guy Michaud ayebite bangona masamba ginwani au conseiller spécial et ça ba poste mo na busa ni mutu ngai nani mutu anataka ba festa tata papa Mobutu nani papa Kabi papa Félix ke nani Bogisi Bompema ozawa pitala ba nommé fils mokoko bande ko ngai omoni ke bozo ko finga bande ko na bino pamba il faut boyo ka soni omoni siko to ko kotala na bo même na télévision te basi na bino na bana bazolanda bo finga baninga trop bolo mabe ya baninga po azakolo ba vérité mais aujourd'hui on a récompensé les uns vous les autres botelenga ni bope pouvoir les autres si la cabo omoni mawa na febe na dénomination fils mokoko maître na jampon tozana bateau bazolanda yo mingi na jampon eza bongo na trésor nginda ye vraiment aza bongo de jampon na mwasi na ye divine tiba de Tokyo kobosa na pete bandeko ebele pe bazawana yomo omona pe en tout cas bandeko nga bozolanda na Japon wa ibolanda nga fort merci mingi na bino boko manda wase na komona ndeko nga trésor ndinda de Japon et Lamba contre Lamba trésor Ndinda de Japon Divine Ntiba de Tokyo on a moi si nakata de comme Divine donc moi si mon nakata Tokyo na ko sakate trésor Matuku place Zolanda biso Salaka Nengo Zali Rodriguez Ntiba de Japon yo mokolo Japon quoi Yannick Pokoti bake bazu wapi Yannick Pokoti maître nani oyo ezaki nde ayo alors esali oyebi tanga moka mete po ezaki na yebi te mama papa ma excusez-moi vraiment mete po o sekisi oyebi ote makambo papa maître kombono epanzani kenini susu eza na ba dossier mibale ya binene kombo na ndenge ezotangamela esali ke vérité songi babenga ona kongo averti po mina ngezali songi omoni na notara sayo donc ngona natanga ba dossier yango dossier ya liboso yango Koffi Olomide apesa au suspension otanga kombo na yebi ekutute na mona na yebete na yebika fali yonde mutu oyebisaki Félix Wazekwa ke na émission moko nani babengaki Koffi Olomide mutu abengaki po alobaki Félix Wazekwa azwi yami bale camionnette mbola alobi ndeko de Cosmokoko je le salue en passant de Cosmokoko on veut bandalungwa alors et celle qui atindi ba voice mais yo ozu ba voice c'est pas batunios en fait ngana za hypocrite mais yo ozu ngana na pena mettre solo normalement na mettre tenga na grand maître pour na former ba champion ba na Afrique du Sud ko la ba Bonei bazawana ba Leilunga bazawana ba Roki Lunga bazawana ba Raisin bazawana tozana ba Trésor King bazawana na ba athlète osakana te na kisasa kuna paloto moko za na Grèce wa Diakam champion ya Turquie wana Diakam donaza un grand ya makamba sport ngala za mutu lokola bango te yo voice na bino bo so na botindi ba voice na bino bozo finga camionnette mbola par exemple so bo tindi la pour ça na ngoni imagine toi bino boza na makambo na bino ya koswa na entre bino na bino wela kate ba monter avion te ba eloko mo pe ya pambe sanga na ngotina siko ba voice na bino ya salité wana vous m'envoyez à moi pourquoi siko ngala ça na ngoni na tindeli muto bino olinga botindela makambo yo zolo bo muto yo to misali boso abole wana il faut oyeba ke na vie bino boza ba aveugle mutu nyoso ayebi ke comportement na mutu wana eza malamu te contenu ya boyo mais na lobi yo zolo bana olobi ke ya lobi nga na lobaki na mutu tel mais Félix Wazekwa kufite mukobo ya mena télévision tuna eloba mukolo muso obenga ki chura na télévision obenga ki chura na téléphone nana benga ki opo benga chura kasi muto yo zolo ba wana abenga ki eponani abenga ki Wazekwa lobi nazo benga yo pona chura ayebi ke mutu na ye
abo sikoyo soki moto azoyeba déjà moto oyo ozoloba wana obino ozosala na ye to boza bata misala na ye na yeba te so bozala banani sikoyo nga na yebi ete na moni ete na besoin oyeba ye te mpo akobakisana mpe eloko moko te tozomona déjà oyo ezoleka na ye moko na makambo ezoleka eza déjà eloko moko malamu te toza na beto kekutu musika kuna te ntango atindaka abengi wazeko abenganga c'était pourquoi 6h du matin na téléphone bato so bayebi 6h du matin lera abenga na numéro oyo allo ngai nazobenga yo naza vie na yo boye na ayebeki numéro na ndeni ese ngana sina benga ye ngana yebi kutu numéro na yebi place avana na yebanga na ye na botika ka bongo bino boza complexé bozo vivre ngana za longa non c'est une légende d'amboka na biso ngana légende nazomona pour l'instant mutasa neti na 2024 yo nana salima makambo koleka na mission congolais nyonso amoy ko za la vegle amo boya ko ndima à part fali na faire nana sali makamasi ko leka beti bas bango mi balé ba travailler pe pa na ye ba travailler pas nani pas ko faire ba to basaka na batala na bango donc c'est comme si maître ozokumisa liki obosani soso obosani soso ozokumisa liki soki ezala ka bongo kasi ba mission nyonso tu bayaka na bokese na bango ba komisa bango pe ba fali ozokumisa mbuma mais soki moto alobi ke nga naza par exemple nga nasala moto oboye abo c'est que ça na matière esila te soki osalaki par exemple fali makasi osalaki fere makasi héritier makasi osalaki moto makasi bongo matière yango esili mais sala bato non bato bazali parce que voix féminine ya Congo etikalaka mama Mbiliabel mais lelo mama si aza coup de chapeau mama si lelo oyo sokozwi na ba vie privée toko tango penda mwandambu okomona bana ba artiste ebele baza moi moke réticent na makambu misusu mais okomona mwana ya Koffi Olomide te non par rapport au ndemolobi ke soko fabriquer qui fali est-ce que na machine à fabrication yango na tangi liyo bato ya fabrication na ya JB oyo asalaka na assemblée nationale oui na ba valeur na bana ya wero baka na États-Unis na bana na ngamo kuna lwana ya ngamo ne ba otanga ba classe na bango toko chaneti bana nani na place ko tia ndenge yozo kanisa ndenge zo mona wana je crois que bozo se tromper s'il vous plaît problème ezoboma mboka na biso j'espère que yo poye bien méritocratie c'est-à-dire quoi ba opportuniste ndé baza na place tangela ngai parce que moi quand je dis Didi Stone ngata on a lo ba Didi Stone nazo citer parce que azui éclairage na ndaku mais a mérité yango par rapport à gestion non son père l'a propulsé de quoi image au azanango lelo ezaki image nini peut dire ça image azanani par exemple parce que au lieu que nous face à face nini azani tini aza influenceuse munene mannequin munene a influencé Nike mais a influencé UNESCO oyo eza structure munene oyo ngana yo toyebi bazwa ye mais lelo oyo bana bandeko misusu eza grâce par exemple ya beau-père azwi esika te zwaka ni no sana ngwana zwaka kanini portable na yo koma na UNESCO makambo zo ta so koma na bango ebima yuzuro makambo zo loko tanzela tuzuro makambo zo koma na Google to koma UNESCO makambo zo na influencer to so koma na ebima to za na mona moba abimi Miss Afrique ya Congolais la bossa ni kombo na ye celui-là que tu ko lobela tala on ça ba valeur te mon frère au moni ngala différence za ngana bato ala ngana bino ezake moi dans ma vie j'ai resté chura dans ma vie na tele makaka droit na makambo eza véridique nga na vie na nga na yeba ko sate na yebi nde ba ki makate au plaire ba tout nga wana te so est-ce que sur le gars côté na ozwanga te moi je vis toujours dans la vérité moi je crois que ce qui est vrai ça que batu wana ozomona wana yango mona loba ngolo na mukene wana kozala mukola balen ngolo na mukene wana makozala mukola balen eloko musubo mona ngo munene mais soko pousser le beno ngone za ngo bongo te mais ngolo na mukene wana akosala makaminene maître naoki posa vopesa
Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout ici sur ces plateaux. Maître Churamboma Naibike, Patience Mukendi de Longue Jambe, qui est vraiment la partenaire officielle de cette chaîne. Tobo Sanepete, Tobenga Bongo, Luki Passport, Masolo Nyonso, vraiment il y a passeport, titre de voyage, au Kende Dubaï, Chine, Solo la Bongo na Luki Passport, au Kozala décité. Le producteur WS, il s'appelle Willy Sionga ya mama Lydia Bangala, Bambote nao ebele centralisation de Paris, partenaire officiel Topesio Fumambote centralisation de Paris, Bambote nayo ebele bisiko zolanda biso maître to kabwani na biso. Mais loko za muntu ya verdict. Lisolo oyo ya pasteur Odo Elwanga. Tout ça qu'on est là qu'on tardé. Odo Elwanga asa pasteur, mais au-delà des pasteurs azanzambete. Asa mutu tango bino bozoka bango lokola nzambe yango so likamune bi bato ko mona na moyen internet bato finga de gauche à droite asa mutu lokola bato nyoso tu asa na droit ko se divo Odo Elwanga mamusu bato azo yebate garçon wana nazo pesa embote place azo landanga pasteur Odo Elwanga azo ki divorce et puis asa le seul mutu aboya ba divorcer na moi na lobite kaza jelo asa na ba défaut na epé bela asa mutu mais aboya ba divorcer na moi si pona makama bana amona kaka bana na ko divorcer te moi ça lobi niet na yebisio Odo Elwanga zo landanga na télévision bato ba yebite garçon na passa mal mo osaka te na a digérer loko wana te maninga zo AVC bato zo moni nga reprendre alinga do akomaki déjà prêt à ko na AVC akomaki déjà ko déséquilibre comment ça toza ko sala na chaque jour pour réconforter la vie va continuer oza pasteur mais nzamba ibinga ko sala pona ya mona ko de makambe suki mais suki lelo a se retrouver côté mususu ngana ni pona juger na lo bane pourquoi sali bo non. Elle a droit en tant que Congolais. Et elle a droit à bala. Elle a droit à célébrer. Elle a Congolais, le Congolais surtout. Elle a pas embêté. Elle a pas binoté pour vénérer. Elle a pas besoin à couper la nepe binoté. Et c'est à couper la Congolais. Yo mona ki na corona ba koma Odo Elwanga. Non, ça mutu lokola batunyo surtout. Do on a droit ko refaire vie na ye. Bo pesa ye chance na ça la vie na ye lokola mutunyo surtout. Donc, ceux qui les lo moi ça boyana mo bala ko bala souté on bala boyana moi ça bala souté. Ceux qui te bo divorce raté. Bobongisaka yango no mona lobaka na ba congolais mingi avant bo wela ko divorcer pour le wanda kolela il faut savoir sauver l'apparence botela ka bana bazana ajini po bino bo wela ko divorcer bana bazana mikie yo pona kanda na yo obengani papa pona kanda na yo obwaki papa libanda mais yo tali kana yo po kanda na yo lokola yo legali kaye na kanda po mutaleki ba tutu na kanda ezaka kaye asili sa mona belle mutali boso bo mutula kanda ko lekezaka kaye. Donc, si vous avez un bakana, vous avez pas mbo ya mike miko toke na moi. Donc, si vous avez un bengani, bana bazaki mike. Si vous papa on a qui a bundi ti, à se ressaisir et jour alinga sala vie na ye, botele mele les sous. Moi si fait pareil, mais pas les soupe yanko bazali ba kima bango moko saba bengana ya bimala ya ndako akenda po, mamususu amona que moi c'est la moi c'est vie na yete, moi c'est jar na yete. Mais koto okay, ceux qui moi c'est pas bali beta maboko, ko bibisa bitumbate. C'est ça le mot séparation dans les Congolais. Il faut toi apprendre comment se séparer. Moi, je suis avant de maman, après 9 mois, il faut bima. Ce qui t'a s'étouffer. Moi, je suis après 18 ans, il faut kende. Donc, c'est une séparation normale, la vie continue. Et c'est la probabilité. Oui, mais les hein. Batuaso la nanga nanda, le bateau la Jani, ah, Jani Fai, Nangai, Nazole, la Mutunangai. On a pena mutu na ngai Jani Fai lelo azana mabele mbala mususu ko conseil à l'époque wana mbelelo azali bo lingate bo koma na état moko fatal po bo lela bo chama boko na mutu fallait non si ça ne va pas s'imiter et que muninga moko sepela kende bo pesa chance à kende nae bo lukate ba bomana moko akufa ou be moko sala muninga scandale moko boye asali loko moko be oyo koto asali non dès le paravant mutu na mutu azala ko la bana bazana kati mutu na mutu mona ka bana na forme na ye ko zala bien bana besoin puissance à papa bana puissance à maman. Et d'ailleurs, vous pouvez sa chance mingi na basi au kabo ndengona pas que ne basa la vie na bango bien pour bana na bino basa la malamu ndenge mo pe moi si ndenge mo pe mbali pesa mo bali vie malamu akenda za la bien lo banza me pambola ye soka za malamu rolia kaka okolia botika pasteur Odo Elwanga tranquille à refaire vie na ye ndeko nga Odo Elwanga za na soutien na ngai kende place zo kende na yebi passion andiraki na lina lo banyo sur la télévision te ce messia souffert. Na mona souffrance ya Odo Elwanga bato aza na sendenia bazola nanga bayebi c'est messia linga azwa akoma ki déjà na AVC Odo akoma ko lobana balabala Elwanga un pasteur
na tous les versets bibliques et ça papa na éviter o ça ma verset biblique mais les lois se remettre boutika quand même. Les lois se remettre botika et bana nzambe bo continuer toujours ko sauver bana parce que ba vie il y a bana ou avenir il y a bana yangonde et zappé base il y a base nabino, c'est-à-dire banande basimbi futur ya lobby. Alors déjà to comme nabiso na suka mais au moins to kabwana boyete mettre Churamboma sans que yomoko osala synthèse parce que na niko kota wa masolote misusu po okofungwa malisusu déjà j'ai sorti à pied sur l'occasion pour dire un merci lourd d'essence et plein de reconnaissance à Fire Basket qui est responsable ouais na moi c'est na api misamu mama palais mama ya bana mwana moi swana anwari tendenga mpeta aussi à Yagi Kakese, Roger Kimkani, Kikani Stem, Jordan Mizoua, qui assure. On a l'homme à l'œil de l'aigle. Jordan Mizoua. Moi, synthèse à mouké mettre photo. Synthèse que na makamutolobi à concert et à solidarité et là que c'est pelissing un message et l'équipe on a moni sur 100% babala qui on a 80% ba mindele. Merci. Landa yango bio komona mindele bazo lela tamba image on ezo leka pour moi déjà c'était bien. Ya komona mindele bazo lela pour na cause na biso ba congolais. Ba yete pour na biso moko pour biso ba congolais ozo benga ba grand wana ba beta na ba salle no soto que les noirs communauté kaka ba mindele ba yakate. So mundele lo ba bala congolais mo kera ko zo mundele moko ya tir ko be Ethiopia ye na ba mindele so ba yakana ba moté. Alors ba mindele la ba ye pour na ba Guinness ba Daju ba sibi ceux qui disent donc message on est salinga bien l'équipe makasi pour na bandeko ba yete bo tenir bango rigueur te eza œuvre humain ba imperfection eza la kaka et ko zalaka na ngote lo boso bozo kanisondire inde bo kanisondire œuvre wana feza la ndenge nzambe ne mtasali yango te eza batumba sala yango baza pe na ba penchant na tuna ko balika moko ya garçon là ya esquisse ya sénégalais wana alobi phrase mona sepeli na ngota alobi fali ya sepeli si bisoa na bato ba des fois ba sepeli makasi na fa non alobi lokwa na bazo comédien wana ameka suko zonga lokwa ningo na Congo te parce que so azo lokwa ningo na ezalo ko ngoma ndo saka na ba congolais biso za na mentalité makamona te et puis ko ya ko lobela biso na télévision poto sa na ngone tinini et puis ningo lobela c'est fali ya mo mutatinda ga lo babongo bene na tinda ga lo we bitanga lobi ningo na bato azamele ba kanso ba omoni ba partenaire c'est là qui wana de bango ba confrérie ne ba yaki or que c'était pas ça ba to so ba yaka bazana ba tabajar wana te donc avant le makamsuko faut tourner mais monsieur pourquoi tu as dit ça kino ko bango na Cameroun biso to linga makamwa wana te c'était ça on ngana le bana suka donc yango pe bandeko ba congolais faut pas retenir que fali nier pour rien na makambo ko bengi sabatu parce que même yemoko azwaki pe bature mais na lobi yekutu yena batu na yemoko selo pona moni Moïse Mbiye et puis bengi si frère Patrice te falazala banga ba yoka benangebe frère Patrice fallait benga frère Patrice na leli frère Patrice falazala siko na Moïse Mbiye lobi yaki yemoko na lar na ye fallait pas le bien na yemona batu na ye na 30 personnes na ndenge na yemo tu comprendre mais to yoki que il paraît ba mbongo bimi ya danger to koya na ngona mukolo to la ba musicien minene moko asengaki 50,000 moko asengaki 100,000 donc 50 100 doto yebi bango de ba kombo na monena lo bananda bwata na tangi komote bosi boye ba bato alinga mbongo na makambo eza banani donc avant ya pena makamba Congo to na para Congo te para bato zo kufa na Congo te para ya bato ndenge bazo souffrance ezate mai kure ezate bazo sali kamopo na Congo wana yo zo lukana 50,000 ya par na yo 100,000 ya yo poza yo mandeko nanga to ekola kofanda merci mingi na bana na Carmel Carmelia mais jimel que j'aime tant place bozali nzamba bomba bino papa na bino linga bino mingi nzamba kotombola bino makasi na sia moyoyo nazala te merci mingi na Christophe Mboma dit Miss Univers, merci Mingina Melvin Mboma Bois Noir de la famille Denicia, celle-là c'est la plus belle et puis Blessing, Maman Bag, Maman la Dravel, Maman la Alegria, Maman la Blessing, leader ya Sumbiri Tekiri, ou met la place aux Ali, Florien, Maman Balassia, Maman Bouti, Mbote la bande gosu balandi biso et puis 07 51 42 43 51 ndeko Patrick Azawana anti PC anti kinse quoi benga elerno solingi o bandeko nyoso balandi makambo bokomelanga na se na mona kana ba commentaire nyoso mais ndenge te lobi bonebi ke tango te lobi ba tumusu ba comprendre ngo mabe soko comprendre ngo mabe vanda sulanda na sa desaka na ba fanatique te ngana sa desaka na ba mayele yango moni toza parmi ba sportif benga biso ba surdoué bato benga biso le cultivé donc ceux qui montaza cultiver lingo loba
donc au moins attend ça la culture générale par exemple est-ce que bato na question moko na culture générale bato na combien de questions quand ata 7 bato ni koto musique bato ni religion bato ni chimie physique il faut za mayele o kota na ba question na nyonso parce que tant bolanda ngana banda ko mona ateke to za ba qualité wana est surdoué bato ba kanisa ka moi mingi oui mabe koko zala makamto za bato na sanza na ba kanjate na resemble na ba kanjate mais to so sala ke bo zala mala mais ceux qui yo za pasha na yo ko wela ko finga te ko lo te kanisa na makambo muto zo makamba solo parce que solo congolais pour na vérité ko a condimate donc vérité ce que je suis congolais et ça ko le lamba waze quoi c'est pas la vérité ce que baby sio ça va bien. Merci. Merci Adiko Hitler 007 Bambo Tenayo et puis sans oublier Joe Balox Naren Bambo Tenayo vraiment Nandenge Bo Messana Kolanda Bisso. Mesdames et messieurs, c'était bien là le président Rigen N Kalambote qui était à la présentation. Merci à Jordan Mizoua qui assure la réalisation de cette émission. Merci à la grande équipe de l'image prod Picha Kimou, aussi à Grace Kazi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Au revoir.